Et il y a comme il fallait pour tout le monde là on venait moi. Nati le collègue a tout le monde va se yamba kindingu. Je sais que ça va faire mal. C'est kindingu. Pas fallait déjà kindingu ça kota. Maman visa kindingu azuite. Maka usi na fallait kangisa rai période mobo. Anda ofinga fallait bakangisa rai. Ona na bato angu. Lité akanda ba ta bengane ba fallait ba no finga. Akoma oluka ba beta kima bima su changu mingi te. To se ba analyse to calculer mais ba kepete. Ilunga to simba zarayi na nzoto ya suka. Zara bagi mukola belo rosa na mwana muke. Akete. Ah! So bendi fi mobi ke balance 50% ko zape ba. Fallait. Faire c'est un professionnel. Kuna bando c'est la faire mta hotel maliboso ayemba. Donc l'éclairage mta hotel mais à la faire et puis faire nana kana de basali ba ko yemba fort. Ah? Kasa yemba bo yemte. Faire les basali we. Les ba primele ba visa we. Bagolwa bolo bango te ke so to zi visa te eza pona fali ezo musa fali likolo makasi likolo le ka trop mingi ndeni mutu mobo iloko fali ka misa de balo ko kanga ba visa kanga ba tu visa pe bokete et puis bino bo mona ngone ti bien po ba ko dimina bino bo ka tsoka bo saliri o bo pese grade munene em super o yaza na ngote em super zaki na ngoyete pa vandelo mo pa juma peka matisi aigle a cheboy vidéo te fera ko zo ba visa te nakanga bato pona bebsa moral na pour concert à faire que bente obi fala lo ba aigle fala la succès fala ne mon avec Kofi na avec Kofi succès c'est qui même ça rendre teza et fallait azali so na ma visa au 50% que vous appelez fallait terrain musique ba comme la motema ya mabeni ezo pousser ba motema mabeza ba langage na ba forme to comme ma musique. Oui. Kala to yebagi jibe na we wa bokene bango poto we wa me mapena batune jibe ba me mabatu ale bile batune oui ezali na ngo boete mais o pena de liste ero de liste ambassade ba misère o faire à côté qui ndeza na maboka fali ah et puis faire là ba kele la comme na bato ba otchele motema yebe fa baksa ba relation fa vimba na nzungu ye fere et papa fa vimba po soki boezo kitae fallait que ndaga sama ke le 70 ba légal actif ba passeport ba 5 ans oh et comment tu vas faire le koroso c'est le faire niveau ni azana oh fallait mutu tezo neku ba lo fali et ça bien et qui t'a fait le massage ya ba ta fali ba ya to ebisa bino ke fala leki ah après rendez-vous dans le lobby le 20 na mamba ya dendule après to zongela biso na ba baba to sengi na bino bo kende concert ya Ferregola. Il faut et ça aza congolais na moni ba délégation aux États-Unis ba ni na biso yo po mona yango na biso lobeza mabe da ba c'est la ndule so sili ba no bwa ya bango ba habiter concert na chez la si ya fallait de mona na tino ba mbozo lukila ba problème de ba chaka zambe to za vidéo faire chaka ba acha ba garde femme makasi le quoi commis dans likolo nebo chaka ye makambo wa kutanela ayete on se kutanela c'est le niveau za ramuke photo za sincère et surtout ka soki bozolo bagé oui falinde mutu akangi bango donc bon ba fallait bengi na ambassade bo pesa kindingu te bo pesa ilunga te ah fallait ça dit kasi fallait bengi na ambassade fallait donc c'est fallait le commander donc fallait donc commander na ambassade Julie ba au titre les papiers wana liste pena ba d'affaires abi longola maka uzi longola monsieur masolo balabala toujours comme d'hab ne sabino toutes les choses qui se passent ici en Angola et c'est un cas David de Mina la Sakabina ngo na betra kabino masolongo ndenge nini et c'est pas ça vraiment na mboka oyo donc to faina biso na Messi Lubanzadio na kata ilia Messi Lubanzada linga pesa moi fraîcheur et c'est un peu fraîcheur pour tellement batubana ba choc batindingu bana ba choc balite akanda ba choc ba déception oh on monite bimimba ngumbangu pour actualité ya ngona tellement biso to liaka na balabala to na balabala po ba benga pe rapide papa Virginie azuite nani azuite moto ba yebike ba chela mutema ozo milieu du village ba ko kabula bina likamnenge ezali ah ouais yango po monique to imba ngumbangu to na ilia lelo to na moi forme na biso na ya mopepe po surtout mona mai mabe alaka donc la peste ya mbote na Hervé Lumeka 001 mon frère Hervé Lumeka en direct des États-Unis na peste mbote et puis na peste mbote na Paulo dos Santos guerrier Bodik Matadi donc FCC Mobimba vient na Ben Willy le Gabonais un fantôme qui sourit donc na bike lelo ya boire à manger diele macharan Nzambe meilleur déclaré Afrique centrale mambolinga lelo ya ngoy diele macharan lelo na bike ba pikire ozala mabe lelo to linga to ba mabe za wapi to fallait za mabe so peut faire
professionnalisme eza muke et ko bima pe faire professionnalisme eza muke donc bosa nga confiance faut vimbala faut vimbala la pesi mbote belé puis petit palais Tarsis Bambela petit na gloire gloire tout ya palais David Wembe azali on fait katanga la légende manager Philippe Tambwenko inabi que lelo ya boire ya manger donc toza pena vous voulez les Gabonais la puissance mondiale beaucoup takakotaka masola balabala mais si le banza de tofani kaka boye nangamba Ferregola to monique Ferregola a eu problème ya ba visa mais concert eza déjà lobby nangamba monsieur le banza dio omunyongo non ndenge nini. Bon, la première des choses, faut que le banan que concert est allé, concert est bel et bien. Donc lobby le 20 bah tout bon ça n'a dit là ça rien. Je pense que ouais ça qui tout le bag de monsieur Toleka, bah na poto bando c'est la rafir. Bah ouais. Pour m'taoyer ma poto bah c'est la faire rigoler. Pour m'taoyer ba komone kindingu, te m'taoyer ba komone lité akanda te. Donc wana ngino ka fidélité ka ndeka ka ba ko mosenga. Muté salika moi pas si mukeza li makauzi. Makauzi yango moni leo na lingana lo ba mo loko moto fungula moi parenthèse moko. Les appels important. Au moins na sako mko musu eloko mona émission moto sana mino ko moni musique ya kala ba jibe na ba wera ba polémique wana esprit wana ezaki pena polémique mais ezaki na haine te lelo polémique e comment na haine alors bato ba lobela ba musicien o bo fingaka o bo débordaka il faut faire très attention et là on a na loba bo zongo pena sérieux bongo tagelenga bena place o bino moni ne de tape to komi ça dit vino lingo changer ba boye changer kasi ça comprendre musique elle le roi gouvre les golasso akenda ki poto vinenge changer et va changer par rapport à ba ba difficulté na poto anga so doka anga ko sala et ngopesa pe ba vitesse mususu par rapport na do vivre ba musique ndingu balité ya kanda donc faut comprendre que un no bokomi nango ya musique niveau komeli ezaka unité ya musique te et ko ba kude na mwana no na nzela ba bete makasi na konta tata na bango terrain musique ba komi na motema ya mabeni ezo pousser ba motema mabeza ba langage na ba forme to komi ma musique oui kala to yeba ki jibe na we ba okena bango poto we wa me mapena batune jibe ba me mabatu ale batune oui ezali na ngo boete mais open de di liste ero de liste ambassade ba misère o faire à côté qui ndeza na maboka fali ça ma confiance boye liste ya ba mission ya jet set kazai pas fali ezali na maboka fali fali nem doit ko pointer atali boye oki tout le monde là le bibo mais ba victime bazaka bato to yebi pena ke ba charna fali tongo midi papa ba finga fali papa bango mbakete bango bakete on a problème na fali donc les liste ngo yaki boye fali atala bi longola kindingu ndinga finga fali nda sa ambasa longola kindingu longola te akanda longola bouffe ilungwa simba izaka na nzoto ilungwa ngakene so bambasa ta ngakene ndiye ya ekangie Virginie otali abunana fali aloba babuna fali file mola te longola Ozo mona pa ba ene so komela soit disant soko lobi ke ko finga de muto ememi bango na shit ya vie na bango est-ce que ko finga na musique yango ya Congo il faut ba continuer na genre ya ko finga kaka bazala kaka ba communicateur ya Ferregola mais mingi ba finga ka au lieu que ba pesaka ba information ndepo na Ferregola. Bon, moi je pense que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Pour conseil, il y a beaucoup de finga. Selon yo, si vous avez la lité à Kanda, vous avez les visa. Est-ce que c'est Ateyami? Bon, pour le moment, la mission a total récemment, on continue à biloba loba. Mais on peut on changer les langages. Ah yeah. On changer les langages. Je pense que ça n'a pas. Conseil c'est bon, c'est bon que vous avez visa des apôtres à finga là-bas. Aïe bien ou bien. Oui, bien ou bien. Aïe bien ou bien. Bon, finga des mutu ça qui est bon. Bon, maniga msuba supoani. Je pense que ko peut ko communicateur ya fali to ya faire to ya nani to hérité to ya nani. O sango pe ka bien ozo kumisa ka leader na yo. Et puis ozo pesa belo. Je peux pas o lobese belé, net faire ça na dynastie ça banze belé. Ko pe ozo kumisa ngo. Mais bilo zaka yo no deux fois. PD. Non. To ba lelo mo lelo mukili ne forme mukili comme il faut à la tolérant. Ni ma mutu na ndenge ya za. Faut à la tolérant makasi. Wa. Donc quand ça na goûté bexé des ailes to comme au sala wana yebo pour mona loko traiter. So traiter ne di fali de PD. Yeba ko traiter ge yemo te. Si au moins ba pimela ki pe visa soit disant ba PD. Combien de PD ba na mukili. Donc je pense que lelo bango ba ça ba leader d'opinion ba faire ba misa ba faire ba communication na ba TV faut changer même la ngambo fali pe. Na totala Alexa bando finga marque tabu tout. Babilo voilà c'est pas bien. Pourquoi ba benjir? Bozo c'est dit mutu mo zo la mkala tongo so ba problème na vie no mbalebele. Pour nous finga ba.
so muta lobi neka yo peka ko lobati so regarder mutu pe moi propre moi Alexa fingi Mark Tabu tina niveau likolo akomi tina niveau ko lobage oui Mark Tabu azala rappel mwana ya tablette yango na so bage makambo niveau bazo kenango to ça na lobano na 2024 ben sandé ezalo so mona ben sandé na lobano nango na 2023 kanisa bien se rappeler biso mutu ça ko 2024 to mona makambo zo mo ko betama ba ko lela parce que ndingu na milito pa avandi ye moko na kata toilette to gouverne le gola va ma lela. Pour photo ça sincère. On a caméra télé bon le babilo ba so vani na yé mo pena wa mo fana na lela mo ke mais faut nyoso nga la sala ki poto pena yango e mona. Pour mona na ki. Oui. On ça le penalty o cha. Oui. Ba gel ba seki bango. Donc ba gel ba finga ki ma kei quand même au moins faut foutre na komi. Plus au comité plus bon non dans au comité. Ni la ki si ba bon ça pour lobi okende. C'est ça le problème. Et surtout faire na ngamba faire kuna zaka kolela na kolela. Hein? Et là, on se peut na mokama musique, on ça fallait tina. J'ai ko faire linga beta concert avec raté. Oh main noire. Album a ko fait Simbagité. Main noire. Faire le soir 5 ali kamo we muke fallait. Je pense que tu peux be loge belé mingi. Ngala Monique ba musicien na biso fallait za mobaliti. Tout le monde a ramené sur le bar na ba télévision. Oh ya ko somba ngala ko somba. Oh ya ko lia ngala ko lia. Mais so ezaka pour na professionnalisme. Mais bon ça le fort beaucoup ma bongo. Ni ne se ko empêcher bino. Ba relation ya na bango batu ba batuti mino bango zongote pourquoi parce que le musique à Congo ndi batu nyoso ba ko se viki donc so mutanga sali kamne simte komi komba falite biso zo milieu du village to lo bana deux côtés à deux points de musique ezate a za pena pembe ouais ndeni na kota faire to lui faire sur ba visate et ça mabe mais to kesiko ni ne sala ka falaise à fort bata balabala to sola na bata balabala ni ne zo sala falaise à la fort batu ba ko nyoso ko le na vie confirmer na komba fali. Quand ça l'album, Moutoumou Abima, son bango 300 000. Naomi tout na sero lelo, fallait à quel niveau? Fallait à quel niveau? N'habite son rebelle on a loba. Pour nous le faire, banda francophonie martyr, ti lo to zaka na kolela, to kenango ti mukoni. Ata mari misama ko mena ata mo rapé mari. C'est seigneur. To vanda ka boto bano lela kaka. Anyo la biso. Mais n'habite bata faire, to bata ba biro faire. Makambo to kenango ti wapi. To kende nango ti wapi. Ngelo na lina bana no ba biso. Faire nenga zongeli boiti, mukoloni nde to yo ka faire, aseli kamna mu bimba ye moko sa ko ba fale kota. Est-ce que to ko ma pena na niveau on a dit? Pourquoi pas? Bata bala. Bon répondre biso na commentaire bani. Moi je pense que na terreau to komi bata ba communicateur faut faire très attention. Ba un musique comme na mota mabe mingi comme ba kutano na nzela ba go salo mabe. Non, et comment déjà bon ba di faire as un grand artiste na mboka na biso c'est un professionnel. Le métier moi je pense donc Babylone oyo faire refaire ba jack na loi qui ça na okena ba monsieur poto mukolo boye ba kambu photo ba no bongsa ngo avant. Non, mais comme si balobi faire rigolo ma ramener sur à orienter qui en bien, ba document ma ramener sur ça qui bien, mais ba comprendre était né ambassade de beaucoup peut ça bon ba visa. Ce qui pour une organisation qui na demande ya ba visa. Ba sala qui en bien. Est-ce que yebi peke na nous surtout que nga mo surtout ngana mamba fali. Ponga lo ngana mo na mampe ouvertement na mo na ndenge. Ouais. Est-ce que yebi que faire asali ajoute tembela que na Europe te? Pas concerne Schengen, faire ajoute na tabitate. Auto que presque 14 ans. Oui. Faire voyager à soute. Voyager non qu'est-ce na Schengen quoi en Europe, que au Belgique, à Kenda Kala, oui. Donc admettons pe ba na muto se Kenda Kala ndengo na po ba remettre ba viser belé ndengo na. Je pense que ça peut aussi poser problème. Voilà pesa kamusu. Eza kamusu so ba tenir comme ça oui. Parce que pas comme na niveau où ba viser belé, faut ba mona ndeno zo tourner les. Fallait so rester ko zona septembre, je pense que na ba 2000 à 70. Na 2020 pardon, à 70. Oui. Anozo ba siba moite mais e faire ko kende à États-Unis à zongi ke bo zongi. C'est-à-dire batali ba rendre compte makambo na nyonso. Ba moni bela ke noro. Ba miso ba kenda. Akenda nani moi trop. Bango ba yaka. Ba kenda ki bo ba zongi ba. E fa ko bouger wana pe. Na ko senga 50. Ba ko pe ko pianga. Pa moni ke na za na moi stabilité mo bona na moi ordre mais plutôt to kende to zonga. To mema bangulu te. Ko affaire pa bangulu kala e sala ki pe ke lelo mundela ko ma pe vigilant. Et chanda pe ma ba donner mo na ba ko faire mais même so ba te belé ba zonga te. Oui. Donc comment peut pour passer visa faut ba hôtel à non forme bien même ba wera ba lele pour ki ba zini parce que ba visa. Vous rappelez ba to passer visa te. Oui. Voilà ce que ezali falite. Donc ne peut na terrain musuka. Moi je pense que oui, ezali falite. Oh, oui rende ba premier visa bena. Magamunyo ça fait le so salika ma ta fait so abeti libaku eza fali. Non, to tika bagambwana. To ça ba congolais er moto zonga na pe na bomoto. Faire le roi bandi démarche oyo akini na double dasa na beta yango.
abeti ba conseil tout temps kozonga moi je pense que tout wana au monde qui fait ba passer ba visa et puis bato ba keba sani bazonga pour fali sauter la majorité bato ba kenda bazonga à part un ou deux mutu atika na poto donc comme on a déjà que exemple to que 70 personnes to 68 so to que 5 ba passer biso donc ba mission faire akena bango wana na yebi ke ça c'est ba maka ou c'est ça la peut bien mais faire c'est un professionnel kuna ba non c'est la faire mutu hotel maliboso ayemba donc l'éclairage mutu hotel mais ça la faire et puis faire na kana de basali ba ko yemba fort kasa oyemba bo yembe faire les basali les ba pimele ba visa ba to faire ba golo ba comme ko se victimiser trop ba comme ko lela trop c'est pas aussi bien ko lela ko le ko peut être moi ta bolela longwe pe ko lela lela le quoi on faire comme na temps tu ka longwa ko lela pe legi faire faut éviter faire quatre hémorragie il faut ça l'effort ndenge si niveau makambo pe zongi boye à se maîtriser c'est-à-dire arranger makambo nyo surtout pour ben convenir boye ya raté pour mi connaître tout bando sala ba ko la ko ka mawa yeka ba nyoko la ke teti wapi ye ba pesera ba visa te et ça et comme la terme ba ko lemba so ba so be mtamu ko lela mingi pe ko ma yeba ko lela le ba isaka donc faire il faut ça l'effort je pense que ba ko ba mise ba zata ba 10 ba robeta ba robeta na ye ouais nombre ba mission na peut faire abeta concert tant abimi prison abeta kana ba mission na yo bazaki na kinte voilà asoki ba mission bas bazana ba 5 bango abeta na yo donc akobeta na yo ba o bazana poto akobeta et puis obeta bien parce que sous ça batune ba ya wana ba yebi ke ne doit ba faut faire na yemba fort poto zongo mbamba to tchalo ko ya fallait bimaka to tchawana et kende bien mais le roi to sana makamba ba visa et ça li passe pour bateau pe bango ba golo pe ba zeki ba mona ba kindingu wana oui oui ba mona pe ba gouvle golo ningo ça la pe bien ba mona pe ya ilus mais ba pimeli bango donc bango nde bango ko ba tikali ba comprendre que ba communiquer mais ba changer moi forme pe mukie surtout na mamba mafinga ya ba nini ya ba famille faut ba éviter yango. Monsieur le Banzajo na genre ya communication ya Congo wana musée kindingu azoloba na ye mais ekokoma tina niveau ya ambassade ndenge nini bapimela e visa donc makambo bazosala na balabala tina ambassade pe baomona ngo mais on a solo banoke soki na mutu boyoka na kateba ke boyoka te na mamunyoso rando na minute ya Congo so boyoka na te ne bayoka na te na misiki bongo ba ke bayoka na te na mamunyoso ça dit bakozo mwasi bakobeta mwana bakoboma mwasi na yo bakoboma leki no non ça dit bakindingu na bata bafali wala nde bafinga bafere na bata bafere ne bafinga bafali ba bafinga héritier ba bafinga na boye bakena vie na yo na bato na boyoka te na domaine nyonso. C'est-à-dire na quoi ne surtout ya ko kango na likambu ne mobo pour ka faire souffrir yo pas faire chier yo en sala il y a un preuve ané pour to yo kana raté donc on limite on na musique té ba ba kanisa ngonde fait quoi kana sur la lima kitabo azo ba blo mo comme si ba rando na bango elo otolo bango pe rando akaleza ki kana musique mais rando na bango na minute ça sous la musique te ko na munyoso to yo kana kate donc personne sont en kutana na so mabe ata na kutana li solo bongo ya Messi fa que de Brésil OK yo OK donc il faut souffrir non ça venait par tous les moyens na même ça comme là yo ba sali ba laksa ki ndingu ke par tous les moyens au finga même ba lakso ki ta niveau mon niveau no côté soukel yo OK tu vois donc mutano finga ba ki saka pe ba niveau ba relation surtout ya c'est important donc nebo comment finga ndeko comment mona ba prétation na danger il faut ba ki sa ba tu na simana yo ba vibisa yo ko soki te o ba no bimaka mukie neti boye maka uzo mo to bimuke ato legi suna te o fingi fali pele ba yo mo pa o vendre ko ba ke ba diminuer nga po za ba diminuer yo ça dit vraiment mon ndenge ngwana moni bina poto yango OK bape bolo ba nani asali bo kende te o fali ana finga rai ala kisinga fala la kisinga na mama o chimukie. Donc il faut faire l'effort ba maka uzi ba kindingu ba gouvule golo bo vimbisa relation pour ta suri kale bo sara nini bo kamo wana okoma fort so zaka ke fort aussi caméra pour lobby na simozano na ba puito za na ninte ça sert à rien et puis faire là ba ke le là comme na bateau ba ochele motema yebe fa ba sa ba relation fa vimba na nzungu ye fere et papa fa vimba pour sori bozo kitae fallait que ndaga sama ke le 70 ba légal actif ba passeport ba 55 ans et comment tout va faire koroso. C'est le faire niveau ni azana. Oh fali mutu. Tezo neku ba lo fali. Et ça bien te. Et qui t'a fait le massage. Ya so ba ta fali ba ya to ebi sa no ke fala leki. Kasi maka ba preuve na moi. Au milieu du village. Au milieu du village. Donc botika ko lela na ko ba fali. Faire aza grand, faire achaka ba garde femme makasi. Le ko akomi da likolo nebo chaka ye. Makambo wa kutanela ye te. On so zo kutanela se niveau za ka muke. Photo za sincère et surtout ka soki bozolo bage oui falinde mutu akangi bango donc bon mabeke fallait bengi na ambassade bo pesa kindingu te bo pesa ilunga te fallait ça dit kasi fallait bengi na ambassade fallait donc c'est fallait le commander donc fallait donc commander na ambassade Julie ba e o tile papier wana liste pene ba d'affaires abi longola maka usi longola
Mais si vous commissaire à niveau, moi je pense que faire pas être tchak na comité, tout le babongo. Pour n'anga, d'habitude sur la mabé, mais non là c'est parce que là on l'a jamais fait à quitter devant fali pour na visa. Faire azagra. Tout le arabe sur ce que faire sera où il fallait na bimité. Ça dit azan expérience à mamba musique. Je pense que tant à mon avis faire que n'importe le bossa fallait. Voilà. Bon point là, ceux qui va précaution. Donc bata faire boye ba ke ndenge bozo lela na komba fali ezo la ça sécurité mrobo et ça la bien tenga on linga kutu bolo barake to su visa te tout court ezala kana ke bolo ba ke oui ba golwa bolo bango te ke so to su visa te eza pona fali ezo musa fali ko makasi ko lole le ka trop mingi ndeni mutu mobo il ko fali ka misa ba balo ko kanga ba visa kanga ba tu visa pe bo kete et puis bino mo mona ngone ti bien po ba ko dimina bino ka tsaka bo saliri o bo pese grade munene em super o ya za na ngote em super zaki na ngoyete pas vendre moi pas je peka mati si aigle a cheboy babaki na soule na kati siko faut tchabana donc faire faut limiter ba dégâts auto continuer à kolela te biso pe to na misala ko sa to ko na te charge to no ya ka to lo bagi faire ba yo l'imparti to ko mata moto ko lemba to lo ba faire za mobali sa nini bunda wawa voilà osko analisa motema bo milieu du village à côté la falite à côté la faire te a robeta mundelu na kati kati bo sa nga confiance ha taxi ba mbela bo sa nga confiance donc et puis Trésor Moussansala Boubé revient dans Maurice au moni analyse à moteur mabe au moni au milieu du village nenga zalaka yango o ba ko sabino to milieu du village à solo yo David Wembe monsieur Banzadio na pesa moto la mutu mona Brésil Drigo Panzu sur la pétrole azo lumba yoga chic to soleil masono na yoga chic na pesa mami mbote na Brésil mutu na Drigo Panzu yo ya ntima yo yebi de tous les temps de tous les jours na pesa mbote et puis na pesa mbote na masa na maître malele ya kulumbimbi na Kinshasa et puis Christian Mouteba cadre Mboka Bisima Kodo Stade des Martyrs 190 000 places ba on tout ba revendre Djibril Mazoa directeur à bureau contrôler bureau et puis petit na ngai Jonathan Munyanga yeto loka no na ba 0h ba 1h pour na vendre ça indusa masola bala donc minga lobeate David fafa super maman kota masola masola ba ezo processeur yo zalaka bien masola ba pe mupanzi hein donc zalaka wana venda et ko sala bien monsieur Banzadio to que non siko na ngambo fali pupa c'est vrai pe fali pupa akangi pe na faire c'est vrai pe fali pupa aboyi pe na fini pe aseli ba relation na yepé ke po bata jet set bazwa ba visa te akoyi po sala ngo fali na mutema na ye la mutema fali asango fala mutema kasi ni bien fala mutema kasi pile le top 10 ba moloba yango pour la monsieur Banzadio ali pena mutema kasi so so tokena ngambu ke so ezaye na 50% oza payer te fera kozwa ba visa te nakanga bato pona bebisa moral na ye pour concert affaire ke bente obi fala lo ba aigle fala lela succès fala ne mon avec Kofi na avec Kofi succès c'est qui même ça rendre ça et fallait azali so na ma visa au 50% oza payer fallait et gozaye pour ça na tali ba kombo bimi na liste wana et gozala fallait c'est monter ma mère et gozala pour ça tali bato wana ba keto bi exemple bato pena ba finga fali dile mashara nzambe bosandrelema bomoni lisango povelema le bosandelema benga nga lobi abi liste ngo ka bato na mona bomba finga fali makasi monsieur mto ba makambo on a dit oui pour hôtel mais mission ake neti Ferrari ake na mona été aloba makambo fali aleka pe ko le mission na fa aleka ko ayembi ake ba Charlie Solo wala mais maka ouz afinga ake ala fali on dirait ali pa fani boy a jouer peu moi ba relation na e mais yango de ce que l'autre dans allait tourner non ndeni ka bato ba finga neti Virginie Manganga babunda tande ti serve Virginie Manganga nelo na suka ngoza la oyo babunda na fali te babunda te ya lo baba te wa video pe ya te kasi bablo ngo ndoso yango na oyebisa we moi solo babuna moi mobali pe mo na lo kwa bien papa même biso to ça musalo David faut beaucoup de mayele na pesi mbote na Patrick Difona président ya Strela d'Angola Patrick Difona ouais il faut pena intelligence makasi frère parce que ba via bato eza na makambo mamusu to lobaka les apé bato neti na lobi boy na ofinga mape makasi kota ba golo na kota ba warrior mais au moins na ka sincère oui
et j'ai des limites. Moi que to solo ka makamba visa to soli ka makambu ya to ko kanisa pe ko za pe bongo to parce que nga na firmer te que ça fali na lobi peut-être que ça yete to zo talela kaka ne to ba to talela to zo jimele mais si ko so to quel contexte ya bomoto le quoi to ba corner to ba kino to yeba kam so pe ndenge zalaka pour Congo kuma na esprit moko ya Congo na tele bina que David to yoka na mais David deux jours passer ben nga yo mona l'homme na mona ko moko taka senda ba betinga maman faut réflexe pe zongati même bateau bazaki ba rôle oh David aloba ina ko mona Hollanda ça dit et ya combat fali pour to mona on benengwa na tilo ko la to ba fisa ko yamba kindingu je sais que ça va faire mal c'est kindingu ayo ça fali déjà kindingu c'est kota na nga mabe visa kindingu azuite maka usi na fali akangisa kai période mobo ana ofinga fali bakangisa kai Hollanda bato yango lite akanda bato ba bengane ba fali ba no finga akoma luka ba beta kima bima su changu mingi te to se ba analyse to calculer mais ba kepete ilunga to simba zara ina nzoto ya suka zara bagi mukola belo ko sana mwana muke akete ah so bendi fi mobike ba na 50% ko za peba fali donc voilà na masaba ba la tozolo bateke fali le biso tozo au milieu du village na za au milieu du village même petit na Felilema hein Felilema ayebi ke milieu du village libanga Felilema le funda fo yo kala te na okata Felilema na okata libanga la mais c'est comme que na ba argument to pesi oui mutu pa ko tala bi oh e ko ça paie moi bien pour photo sur la quoi batamaele oui ça dit ato so ma ko batamaele bato ba réfléchir moi bien Jordan ben 10 mois ça na fali ndeni ka bango bakete bato misu bakete c'est que peut quelque part peut fali ba les akai yango to lobi ke ba musicien ba zongela ko sala promotion to ko kumisa ko sala marketing ko loba makambu na bango okoleka pe na TV ko lobi ka mamba fe okoleka pe na TV lobi ka mamba fali oui ils a que fali PD OK kuna faire meladiamba faire mukuse faire mwana ne boy ah papa uzobanga te ndi natala ki mwana moko boy na ebite natala azobake faire bimana mama na faire bimana mama na tete la écoute na doina madame na la palais Thérèse Ndaya mère à la Rokina na lela lubanza de lobi à l'anniversaire ya Léorina hein Léorina joyeux anniversaire papa ya régime bejour ya donc yo digara voilà liboso ouais voilà ozokomana okamu pelobi muta koma na niveau ba banga te point na so ba te ba so banga so ba vie privée ba te point to sandi ba mesana na ngo donc ça na niveau faire était mon finga faire et puis lo balonga ba musique longa na terrain musique oketi na makama bongo se o finga mama faire so ba kangisi yo kuna ba bimise yango moni ba passe ngo ba no sanga na makambo zo opportunité mo boy ba kasa fini yo ezala kota fallait ezala kota faire il faut faire très attention et go pe na moni muso abimi kuna kota héritier soki moura de la presse abandi ko ya ko finga eye bana pete so mtatindi bato bo sala ka bonga na nsimno 2024 papa bato ba opération beta muto azo finga muto ba komela ko na commentaire alobi pona kindingu ndenga fingaka olobi neni pona kindingu te ba Lexi weti ba kindingu ba gel so bazanga pona kindingu te ngala za ya tanga ndeko ba kindingu wa mais so ba je ba bete makasi ba bete makasi biso toza contre bato ba fingaka ofandi bozo finga fali ofandi bozo finga fere ozo finga jibo ozo finga soki ba kute na fo ba beta yo poza Vincente musalo yango te musalo bakoza yango wana te donc musalo lokole komi ko futa na poto mais na tuka bata tuka ba kindi ba gouffre je pense que ba kweli li babé bo ça li babé te poto facilité mais le que c'est important de ba lobaka la n'importe conseil ba olala na botu le lo ba ko pe ko sala ko so ngape beta mamba fali kara pe lo bela mamba faire mais comme c'est pas OK na ba on peut pas mikolezana non mikolezana ngona no to lobi mais na mito de avisa ba cité donc conseil ça lobi est ce ba remettre bon ba passeport to tu ce ko ba so ki da faire à côté na vie en kei makambo siliti ah bongo yebide pour faire na mito kaza kaligela sunde kindingo oyela faire na mito mo kadzena bananze munina oyemba ndeni ça dit à côté da na ndule oyo ezaki mamba kini bo ba raté courage pour tout ça savon te ba voyage c'est belé mais ba onde batikali bon faut pas avoir conscience ya oyeba ke normal mususu yaki fitité na longoli yango au moins te que l'axi que faire abokete pour na bino ouais kasfer abokete faire ba okete kindingo akete akepa bike okese za nga ba zela musala nde yanga ba ozela nenga oui bino bato botikali nde interpeller bino o comprendre que on a osala ti donc otokolo baka kende to lobaka soto le mabe bato bolimbisa biso mais to lo ba pona wa charner muté to ça biso milieu du village donc biso côté mabe zali to lobela ngo ka mabe o pe côté bolamu ezali to lobeli ka bolamu donc je pense que bato tout bozo finga ba suggestion ba commentaire na o se plan na o makasi na bato miso sa o ka tsako to lobela mabe na sepel na o pe sa pe ka leso donc makambo mukoto bandenga to ebeke ba muso a kolingo te mais important ezali nde bo commentaire ba o pe bazo tya biso poids ba longa ba bonaka kiala bonaki ala donc na pesi bonaki ala wawa alors ba bonaki ala encourager yo
baloko ba Paulo dos Santos bazopesa encouragement les guerriers voilà ba Sharan Nzambe maire de l'Afrique centrale ye utokoloba te et puis le boss André Lema so moni po de moi moulai na lelo e ba ya via puis pas toza après dio bana na mayo moni a espace tozo moni za ye mutako mtina niveau zo sombe espace mai boya chango po ya donc ba to la bazo encourager biso na peso ba mbote belé puis masa na arc eli compa moi na mama arc eli compa on est ensemble Feli Lema et puis la peso mbote belé na venanga kani mombela et do muntu wa Nzambi yo da ya ntima yo moko yebi na otikolo boka mabanga tese suka poto twisa na biso na minute moral faire rigoler ndeni ouais moral faire yo Zénith et lo kalingaki yango ekokisi jour ekoki jour J-1 lobi da roza na podio a perdre na été et moral ya benen terre faire c'est un professionnel papa yo moni faire na faire yemba da danger yemba trepe mambo sabi ke lo bagolo ba c'est la yemba waaw kingodi de no salami nango ouais salami nango to sa ngo sima na minute so ke za bato bakanisa ki ke repertiber et ça le rôle joueur match lingo banda ba biso ke non ozana premier mois na beli boy mais le ko oza professionnel au sein non musala après so que si le zong c'est ba stress na yo donc faire na minute oza da focaliser na ko yemba pas se pesa bagola donc je pense que le bagola baza wana ebele c'est Congo qui gagne culture neto wana ngwa besoin ngwana mais mona mta sala be fort ak sa ba relation ak sa professionnalisme pour na makamne kutana na be convenient au tepo kolela mabe asuki na nga ba mbote wa ba mbote ka da do pesa ba mbote puis na pesi mbote na petit na nga Patrick Mandanda na pesi mbote na Gilles Ousmane ya dada na pesi mbote na pesi mbote na pesi mbote na venanga Gabriel Kadioto na Shikala ouais na pesi mbote na petit na nga MC petit aki na sima caméra na Millennium wana ba chungu mais ba yo rappeli ngale puis petit na nga Séraphin Makofi Mabe petit na nga Séraphin wana petit parler petit mot respect donc na yebi ke ba nyonso ba Holanda ngai ba merci beaucoup na bino et puis ba nyonso bozo pesa nga courage donc et puis to continuer na boulot et puis pour na osukisa na Hervé Lumeka 001 donc Hervé Lumeka États-Unis t'appartient on est Hervé Lumeka donc na pesi bambote et puis na Paris na pesi mbote na Fanny Kaba motema bof Gilles ya Fanny Kaba et puis na pesi mbote na venanga Deneric Abelo Branco na pesi bambote belé donc je pense que bato nyonso ba Holanda ngai bochanga po et puis ba banga zo kene na flèche aller na flèche obligé retour le Macharan Nzambe maire de l'Afrique centrale et puis Folvi Mbala Yambala kitoko Fonner l'ami du chef Masola balabala ngo na pesa ko na sala ngoti Fonner l'ami du chef kota Masola balabala Fonner l'ami wa mutu na ngai pe apesi o magazo fina nga trop banini mabenega ya ngwana Masola balabala ko fina olobaki ni yo na Messi so bokutani bobosa na abatu l'autre bossa ni hotel l'ami du chef kitoko Fonner l'ami du chef kota Masola balabala et ko sala bien boss Mazina Sébastien Mazina na kati ya France wana papa ya Rishka artiste na biso Rishka na niveau France wana donc beaucoup ta Masola balabala et zapenda na posa na bino soutien na bino et ko sala biso penda vrai donc to linga bino na tina beaucoup ta kotara awa penda makamba bien ezalaka to za na biso na monsieur Lubanzadio océan ngo océan Atlantique na sima na biso donc to fandi awa ezalaka poto solo la to lobi na ndinga mabete to tindi bino pete ke bo finga biso po biso to fingi te bon soki bo finga za lango normal mais to lukande to partager ba idée bato ba partager ba émission bato ba commenter ba émission ba ota mo ba j'aime wana ezala kaka te ya ko finga non te to solo la ka to bongisa kango pena donc e ko sala bien fa pas si faire maman fa pas si faire maman tala penda David Wembe lona kamwe te na biso sona kamwe yo linga bongo. Donc on a ensemble avec vous beaucoup de Masola balabala et que ça la bien rendez-vous ça tout c'est là après rendez-vous dans le lobby le 20 wana mamba dendoule après to zongela biso na bata balabala to sengi na bino kende concert ya Ferregola il faut et ça aza congolais na moni ma délégation aux États-Unis bani na biso yo po mona yango na biso lobeza mabe lobeza mabe d'abord c'est la nous le fait sili ba no boire ya ba on va habiter à concert na cela si fallait de mona na tino makambo ze lukila ba problème de Macharan Nzambe to za la lobby bena wana e osala bien la biga ba tutu ya France boko takotana ba to ba nzinga boko takotana bo soutenir Ferregola ba invité na EP ici ba komaki pe déjà donc faire pas non ça qui ba inviter na moni PV Kofi na moni PV Ramboza wana donc na moni PV sali bien veut pas bien ba conseil abia papa ba tunyonso ça peut papa ba tunyonso ala faire ba tunyonso ala présent mais le plus important c'est alika sala ngo pour na faire été
azala modèle pour nous mission aussi aza icône et puis aza légende il faut aza na moi l'icône ambassadeur je pense que ça pas faire ça peut pas hériter ça peut pas fabriquer sinon ça on est honneur là ça peut pas il faut pas ça l'effort comme un modèle ba droit ba kofi et ça na partie pour pas falloir tout le monde qui était marqué pas faire donc ça le roi ça longtemps moi ça fallait monter ma passe mais je pense que bango baza bateau faut bazara ba modèle et important papa oza analyse monter à au milieu du village maweza te papa to kolwa makamu ndenge ezali na liaka pas fallait te ni pas faire moi ninga na luka visa nous ko so la bena pembe o bébé si to lobby donc voilà ba tout ba la na pesi mino bambote ciao